la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Comment on a biso to uti movenda to machina pont movenda et puis to ye movenda et puis te kolaksa no pont o kaboli avenue Kingabwa na mbole na ngamba yolo comme toza toujours la découverte na ngambu ya Kimbangu awa yango toza toujours ko continuer toujours ka awa toza maintenant Kingabwa tozo mata Kingabwa tine lengisa to laksa bino pe ba place o pe kinda sango na ebite la rocher so ko lo banini bon na lo ba en tout cas là c'est bien sur le besoin d'émission il y a maman, il y a des jeunesse, il y a des générations. Moi, mon gars, attends, si Molo a parlé, ça peut aussi Molo Mbote, place aux alliés. Voilà. C'est l'album Sika. Et l'eau Sika, donc, Bozo, Penabota Matoy, Bota la Théo, Nani, Okombote. Bisous sur le Congolais, Boka Moussala. Ça, c'est le la découverte, pété là aussi. Donc, Boka Biwela, Boka Maki Bokungu. Le bureau là où il y a des fois, bon l'animation est bimi, bon ça c'est une comparaison. Au moins l'animation est assoutée dans beaucoup. Comprendre? On a une animation on a fait ça il fallait pour en tout cas merci. On a vu dans la route mon père comme on boire à danser, vu dans mon père au route de boire cap dans de boire cap. Ça va congolais. Ah oui. OK merci vie. Non, vu comment on dit sur l'animateur pour voir na bango benine. Voilà. En tout cas la Rocher, quand j'ai toujours à la découverte d'un biseau, on a habité sur Kobani pour l'avenir Kingabwa. On a habité tout ça à Kingabwa, je crois, numéro 3. Donc, tout ça vraiment, c'est puis tout mata vraiment, tu n'as pas cadavre. On a été à Kingabwa, ni ni qui n'a pas sango. Na Kingabwa, parce que tout le monde a Kimba, on va la place que la sango, ça fait na mingi té. Exactement mingi té, tout le monde a babar kaka. Babar kaka na ba vena biso tozomona te ke star mo pe avenir boy comme ne bozo linga koloba te na ebité Kimbangu c'est ba star baza vraiment te Kimbangu eza commune oyo Kimbangu eza communauté et pardon eza quartier voilà pardon za mutu ngo bungu bato balanda biso ba ke seke guide abungisi za mutu vraiment kufa na mabanga te vraiment mutu ba ka taper so ba mingu ngibanga abudai vraiment donc na za mutu nga na utaka mini commune nga makala na za mwa makala mais na fréquenta trop Kimbangu kala parce que maman na ngai aza mona commune na Kalam maman aboti ngai comprendre bakoko na nga baza na 4 5 6 na Kimbangu donc na yebi Kimbangu comprendre donc ya teke oso ni nete na yebi Kimbangu pour ça ba oncle bazala awa mais ngata mana kenda pa maman longa akota libala to kenda mais na yebi Kimbangu bien comprendre na ba massa misu baza ba artiste baza ba trésor nzinga trésor nzinga c'est un artiste o aboka di Koffi Olomide ale mwenge ameli suputa nzambe adeka mwana Kimbangu amona Kimbangu nzinga donc ba droga ba lifeka après non ba poto lifeka c'est drummer voilà ba Tyson Wanta ba Tyson Wanta donc bata danser bazali autre bayoka mais au continent Kimbangu ça ba mbata siala bata ba théâtre comment belema bazali ba mbata siala ça pena ba joko do bazali voilà Kimbangu za commune merci beaucoup merci beaucoup nga fona lokana mela mai pardon aba te kama ite
toujours qu'on continue la découverte na biso. Bon, moi, je suis venu Kingabwa numéro 3. Tomati vraiment Kingabwa, toujours dans le quartier Kimbangu. La Rocher, toujours dans la direction Nini. Ah ouais. Les amoureux. Maître Issa, Maître Issa déjà. Issa a vu des amoureux. Ouais, Maître Issa. Bonjour, Maître Issa. Bonjour, ah, vous êtes direction Nini. Direction des amoureux. Pour la personne comme des amoureux. Pour la mon côté, c'est avec une direction qui a des amoureux. Ah, des amoureux. Pourquoi la personne comme direction des amoureux? Bon, j'ai la direction des amoureux. Maintenant, ça va des photos. Il y a mon maman. En tout cas, on a toujours kaka na quartier na habité quartier Kingabwa na habité ndenge bazana Kingabwa wa habité bitumelera mingi na Kingabwa tondeni Pourquoi bitumba za? Pourquoi venir de moto baka venir bango za kimia da venir mabela kimbango za te venir mabesa te motaka ne donc bozo côté la quartier na bino marasi côté ezali on est baloba so bat mabela za robata malobi te bat basate tozomona mais comment les bakare ben na kimbango bakare trop na habité bon kimbango penza eza société mobimba eza ba garage ezali tellement ebelé ata soki okiti na basekuna botofe ba garage ezebelé donc bazaka juste ndengesa c'est ba direction tina mama ya bakala mokona ba garage ezebelé po batamayele nde baza awa batamisala mituka baza awa vraiment oleki ne bato shishaki o bakuluna non akuluna zate kuluna zate kado moni kimia boti pende na butu kimia pesa la rabo mbangwa donc mbangwa eza commune eza quartier ya ba artiste ya quartier ba des autres côtés voilà biso batamisala bino bon yo ebika OK ça bololo yengi sika en tout cas merci beaucoup bomoni eza place ya kilo ba maman ba kana bana pour na PC au moins to bendo parce que eza place moko ya kala eza parmi ba nini ya ba sœurs vraiment ils sont qui bango mon qui na émission to ça dernièrement to l'accès bino maternité à ma sœur na Bondo to l'accès bino pe ni nango et puis aux place bazwaka vraiment qui to ça toujours Kingabwa to tama na la Rocher to matapena Kingabwa ne lengisa to l'accès bango pe place Olympe ezalaki to mo na mettre donaté pour trouver le son na mettre donaté mon na on d'accord les can émission na biso parce que to ça na quartier na bango to ko luka mettre dona en tout cas to mo le lobe to mo ba mettre belé ba maître belé au 3e maître so il peut 5e donc tout le monde qui est so quand on le bino kimbango vraiment ils a société il y a ba maître ils a vraiment société donc les limiter dans la limiter quoi les ma société ba maître puisque tout le monde ba garage ils a tellement belé ba garage c'est belé donc tout ça pena ba maître vous savez ça m'a payé malamu so ça m'a bien ba garage ça ah musala sala maka musala donc soko za na posa ya tol mutuka na yo ezui coup to sala accident oza na poussé zonga penza mobimba ndenge mundela sala ya mofera na kimbango vraiment akishasa mobimba fa na kimbango soki oyi na kimbango te oneza makamu na yo po batolia makasi ba mécanicien makasi baza awa na kimbango merci beaucoup loya yo moko bon ngai garage na ngango comme sur la mire tout ça comme comme maître Issa ouais et comme maman la publicité à Magi on te fait publicité faut pesa mbongo on a besoin comme maman mususu faut pesa mbongo publicité pour la publicité na pas mon sur la poto maître Issa Lion de Karbala donc Lion de Karbala eza donc mabele oyo esala ka oui mabele ba santu Lion de Karbala oza Lion de Karbala donc mabele ya balongi nde eza awa na kimbango mais ba policier ba déranger bino te puisque ils na balabala na ebité ba policier ba déranger bino te ba policier moyen ba déranger pena comme tel déjà te pour futa ba droit na bino ba droit to pesa kana oyo za ka bon pour yo ibika kana mboka na biso wa société za penza te toujours débrouiller on doit comprendre biso peut faire comprendre que bo banga te fati beto ayi déjà donc ayi na mopepe ya sika oui mon numéro c'est donc moi pe on est ça wana ngala et sota ba beza kwa grenade kwa bombe et sotaka soki moto ayebi musala bien te asimi na ndenge longo bani te ndo moni pesa ka ba dégâts voilà atake biso ba maître tout ça là voilà en tout cas merci beaucoup en tout cas pendant la sepeli moi si atalo moi ça mich voilà et yo gani o maître Issa parmi aba maître bazana kimbango
maître Issa yoyo oyo ka maître Issa na sango amona été ngande yo maître Issa parmi ba maître bazana kimbango Merci beaucoup maître Issa là zo continuer la recherche qu'on soit en tout cas ça bon on a cette publicité voilà tu zo continuer toujours ka kotambola tu zo continuer bon moni maître Issa. Voilà, fidèles internautes, nous continuons toujours à Kotambola, toujours à venir Kingabwa. Et nous avons la recherche de la Kingabwa, na évité histoire ni nezana Kingabwa na le pont au place de télé histoire na ngozani na éviter la recherche. Bon, histoire le pont oyo. La recherche tout le monde a micro. Histoire le pont oyo, ezaki le pont moroboé de tous les jeunes. Wa mona kimbango, ngiringoto, makala, bumbu, okutaya. Voilà. De ce okutaya wate. Naba na kave. Donc ezalaki esika oyo ba play bazalaki esika ba répétition salama ba musique ezobetama ba théâtre bazalaki diatabao. Bon diatabao donc toza awa vraiment ba yeke ba kende sango bana kimbango solo ta bazoka komba diatabao bazamba moko kozonga na nostalgie ya diatabao. Diatabao ezalaki orchestre nani. Et puis, la roche, papa ne peut pas aller à après, tu vas poser moi quelques questions. Bon, dis à ta base, on est pays quoi. Pays de Bengueti, RDC. Na RDC, Zagi n'a pas. Wenge pas na place de Samba Playa. Voilà. Bah, tu as un coup de nawana, bah, donc, on doit dire à ta base, on est Zalaki. Comprends, parce que ils à dire à ta base, Nani, Moudouko, on est Tito. Tito tout bazaro yawa ozinani Siatula président Siatula yeko senga awa na dia tabao po a répétaka azo sala pe asalo kese na ye ya dia tabao awa voilà comprendre donc daro yamba bango azaki président makambutu ka vie na biso bobo donc yazaki play azaki vie moko boye oyo azako solo na mutu nyos mwana mukie mukolo do bazaki ba camarade na ye do yazaki na camarade te o te koko o te eza papa mobimba ozaki camarade na ye do biso to kutu bana mikie batawana mais to ba camarade na ye po azaka na mutu nyos do azaki bolingo ya batu oyo na katsama na bike ka to te zo mona ye ya moto temi di bandawa na yo mo mama ba journaliste bokongo mona mongo ya solo je laisse ça pese lengi tout ça pe malama donc to ba diata ba to moni penda to yeba na siège ou vraiment il y a Diatabao, tu peux interview là aussi, autre côté sur place parce que la recherche d'histoire, on a une histoire té. Il ne peut pas misou besoin na poto, na ba payer belle bola na biso, boye bi histoire, misou be ba bi histoire té. La recherche na habité. Et ça na ba ba na poto ba pera qui sala. Bapera qui sala on a ba prêtre penda oyo azaki na kisasa mais alors là ta kitoko alors là ta kisala kitoko ba doit cancer dans kenda poto mais bon tant azaki na kisasa na bapera là na susu matirin Serge Matirin mais bien so yemo role ka kuna micro pembe parce que yemo koto me ka pe na moni pa telemi nani ba ndanza alors j'étais mal bien parce que je me ka ko expliquer to moni bapera vient so bi on ezaki siège ya Diatabao Diatabao yomoko voilà donc Diatabao yemoko yeyo est-ce que Diatabao yomoko yeyo ezaki kombo ya espace ou bien ezaki kombo ka bo pesa na orchestre pe ezaki kombo to pesa na mouvement Diatabao ya mbonda to pesa kombo Diatabao sans mona bao yango siko esuka ndenge nini ezako exister ti lelo salaka bazo continuer kaka ko vrai Diatabao ezo continuer toujours salaka nani siko mutaza aza président na ngona minchu siko Chuchuman le grand mauvais là les grands mouvements la moto Asimi Diatabao en tout cas on a vraiment nazape moi la kimbangu mais lelo na moni moko ya bobo moto pamba lobo koma moto yo nazaona moto pamba pe na invité moto pamba ye mo peka moto pamba en tout cas merci beaucoup comprendre nga parce que c'est la première fois nazo mona bazo pese ba kombo ebele Diatabao ya bobo moto pamba lobo koma moto donc bazo landa yo vraiment ebele na mikile ebele bata Londres bazo landa biso bato a Belgique
Belgique, bato Allemagne, bato ya Congo, bato ya Brazza, ya Angola, Bénin. Et ça vraiment mokil mobimba. Ni ne koki koloba na bango. Moi histoire mokie ya diataba et ça la biso bien. Kaka. Baye bagé diataba aussi là te ezakaka. Laisse-moi pas saga ici là mais ezakaka. Problème on to presque baye bien ngo ke wana za diataba. Baye bi mais ezakaka ti lelo et fonctionner kaka. Voilà, so bato bazana beso baye besika diataba zo répéter bakoy ko sande nini yemoko motopamba. Le bien ko koma moto. Ya bobo. Il y a le producteur. Un producteur mais bon nous barana biso biso to za. Didier Masuki oya mandefa pembe. OK, wana pesi mbote na mon village Didier Masuki vraiment un gros bisou partout c'est quand on a l'émission et pour ça biso vraiment bien ma casse. En tout cas, merci beaucoup. L'invité dernier mot dans les années. En tout cas, te surprendre et puis bah tout ceux qui a un programme à boiter à couper koboya. Mais merci beaucoup na muta malamu ya vina biso bobo. Nzambe vraiment abattre la c'est pas facile. Toujours ça la découverte, la recherche bi ape diatabao. Mais tout le monde côté na kati subitement yemoko abimi, ape si biso quand même respect na biso pe tozong sel na biso respect na parce que ils a donné na n'importe qui parce que diatabao on est dans biso diatabao et ningisa et kanga ti le lope exact. Ça tout là auta Aouta on a diatabao. Donc si c'est tout parce que c'est tout pe na routine l'émission c'est tout. Au moins place auta biso toza on a diatabao na ye mo revient la biso bobo moto mbata c'est la drummer il y a mbata c'est la drummer na tout ça soit bala oh et pourtant c'est tout vraiment dans la histoire ça wana ndale mbata sala a évolué dans le monde du théâtre à kebima pe donc abandonné na musique donc drummer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, ça fait du bien, merci beaucoup. Bisous de coach Njana Bisso, en tout cas, merci beaucoup. Ton sepeli, ton zapena, mon vieux, moi, quand on s'est présenté pour passer un micro, vraiment, et ça, Bisso bien. Magi. Et ça, vous avez tenu Moussala, toi, tu as passé Moussala. Ramoni, tout ça, n'est l'homme qui était. Oui, ça, Bisso peut bien, tout ça, la découverte. La découverte, quoi ça? Tout ça, la bino, tu as mis tout ça, tu as Moussala. Ah, t'as tenu, hein? Comme mes amis, c'est la première fois que Bisso par respect. Biso il faut à Bongama parce que Aza artiste Aza vraiment parmi les artistes tant dans le Barake Kimbangu artiste bazalate tous un artiste bomoni source ya diatabao bomoni source ya diatabao bomoni yemoko diatabao bo comprendre esika ba vie c'est tout le bauta esika ba ngana za bate ke nani président batasa la anda beta trou batasa ngata na zobeta na ngai tozolinga na kele pa jolino voilà batasa la ke maison mère batasa ke na maison mère voilà azaki du mère wa ke maison mère batasa ko tina maison mère ouais batasa ke na maison mère ah donc batasa ko mbela biso ma mebele batasa la ke na maison mère batasa c'est du mère do ayawa le Congo, qu'est-ce que ça peut être quartier, il y a ça tout là. Madame, ça va pas continuer un sentiment, il y a ça tout là. Il y a quartier. Quartier, papa, et tu peux placer mon message là, non. Yo, nous, c'est ça, on n'a pas. Mais quand on place, allez, Simbi. En tout cas, fidèle, c'est un tu peux comprendre que non, tous toujours na Kimbangu. Tous tambola, toujours na Kimbangu, tous na venu Kingabwa. Tous na venu Kingabwa, tous na venu Kingabwa. La direction est des amoureux. Na Kingabwa ni mon c'est ce qu'ils ont qui siège. Il y a diatabao. Tout ça, wana, tout le monde artiste, comme ça, qui a abongama parce que tout couché na tenia musala. Traka artiste balingaka yemoko a beti forme nae a busancho beno. En tout cas là, je dis merci na yemoko le grand caméraman Dama babi Dama le Dama le tambolier. Dama a message à Vandi, toujours la kiti, tout ça des missions. Mais Dama lelo Dama a tamboli, to tambola quartier Kimbangu. Malgré tout, on a lembi, mais il y a na lembi, parce que nous avons tambolati. Donc, on a reporté les lots. On a un sport, il faut venir au dîner à Konama. Là, je dis aussi merci à Yemoko 16 mm. Mon bal à la découverte des communes et des quartiers. Yom de l'Ingamona, quartier Nayo, Omona, avenue Nayo, Omona, et pas na Bino.
olongwa pa na bino ta mosusu ça fait 30 ans passé oza na besoin tokende na quartier na yo tobeta pe histoire na yo toza vraiment wana numéro eza wana akoki kobenga okoki komela biso ekosala biso bien la toujours que pas pera qui ça là toujours pas Serge Mathurin voilà ba grand prêtre oh to ba linga propre na kati ya kimbangu bato na ba robo ya saleté bazaki donc anti saleté voilà on trouve dans ba lokwa ba li fait capé bazali donc Magui Bokongo Voilà, moni pe, voilà la moni. Donc ça somme. Bah soutenir ngana émission la découvert là la moni Benito Tokologie la française. Pourquoi pas bijou Bayeston, babi bijou Bayeston. Nayo katako yoka bijou Bayeston. Tokoti 2021 bijou Bayeston. Nayo katako yoka 100 et ça la bijou Bayeston. Na kati ya États-Unis. Tela ka bijou Bayeston na belo combien de fois. Bijou Bayeston. Moi ça sango. Moi ça pembe na kati ya États-Unis na papa na biso malgré tout na ba pesanga komba papa te tela kaka couple moko ya kanu. Là aussi je dis merci à mon vieux Chitos Mbokelengi Babi, mon vieux Chitos Mbokelengi Babi toujours ba sponsor à Magui Bokongo et pourquoi pas mon vieux Tempête Matin de le vent de Paris, mon vieux Axel Mavinga la force divine. Et pourquoi pas, Babi, mon vieux Bob Kiziondo depuis Paris. Mon vieux Ridi Itunga depuis Londres, mon vieux Ridi Itunga. Malgré tout, au boxe na Ongai, mais vieux Ridi Itunga. Là, la boxe a été, na peso bambo, te belé partout zali. Et pourquoi pas, Babi, Nibo Star. Babi, la moni Nibo Star, a zone de capéka na ki ma. Habité, Nibo Star, Nibo Yoko. Eh, oza bobo oza na quartier. Comme ndongo oza bobo. Na matadier bazala ba des grands caméramen. Bangana ba linga bakimanga toke para toke il faut Aza matanga, ouais. Aza matanga akufeli nani? Ni bakfo aza matanga. Ni bolie. Pour bine ba star bo kaka olie. Te elobelo te boza na parler. Oza quartier. Toi ngande boye. On m'a dit que mon fils a volé la lunette. Babi, on va venir battre tout le caca. Finalement, il y a un système qui non. Dans un quartier, on fait un matériel qui dans la kango. Non, mais on c'est pas nango. Vraiment. Bon, ils sont affaire de tout le bagarre. Et si vous avez un faut singer remercier. Vraiment. De biso toza kolela na biso directement ba yambi biso. Mais ça le roi toi ina posa mai. Donc taper si biso mai sans que to sien. Voilà. Donc en tout cas merci beaucoup. Donc on a opé sa moté. Na la fin tout ba na kitira pays. Voilà. To ya monstre d'amour ka obenga. Vraiment. To ali soda na bino. Darli makoko jus du vin autrement dit l'homme. Merci beaucoup de ce fait to moni ba ça comme to ça découverte à quartier Kimbangu, tout le monde artiste à biso. Olini bolé. Pesca mbote na monde. Eza monde. Monde était là sco ma quartier qui ya Kalamu. Voilà. Nazana matanga na auto pete père na bimisina na mokini. En tout cas mes condoléances vraiment. Merci vraiment. Père auto botani bosara ni ko maka donc. Ni patiki ngai te popesa nga da force bimisina na mokini. En tout cas. Yaba mingi le bete ni bosara zolela kaka. Voilà. Mogolo suka toko kendeke. Fanfare ne yebetaka. Afabe kudisanga na ko biyari. Eloko suka babetaka. Wenda Kembote, papa wenda Kembote, wo pararararara, papa kochai togeni beteke yako geni nakokende amigadi yako geni kichuka yako nakokende matanga mais boka sika merci iloko nzamba donc iloko nzamba apesi neka sikoka vraiment merci beaucoup les artistes ba expert ya culture pays voilà donc ba fan tout déjà net tous aboui déjà zo mona ya on lo ba ko to ezati parce que surtout ngo bo répéter déjà monde entier on a mawa to on a passe pour la pandémie oyo ils sont dérangés surtout misa na biso ba musiciens vraiment donc ça na biso eza il faut battre les belé concert ba tourner et arrêter ma ya on a toi na ma dès qu'il y a conseil en tout cas il faut cacher là ta cacher na opposer protéger et ça là bon moni ngana chango awa auto sur la mer donc on a donc chroniqueur doit azana makambo vous comprenez donc yango biso tout faut se protéger tout la tabakache parce que les malades ou nzambe
moko ayebi nini azosala na biso mais espérons que année 2021 tokoti déjà azopesa mondele solution azopesa bato mayele na biso ya kongo solution po pandémie okende mosika na ok merci beaucoup Naleli. Voilà. Maman, c'est un beau à Info 16. En tout cas, toujours dans l'émission à la découverte, toujours kaka, qu'on découvre. Il y a Ebele à un quartier Kimbango, n'aveni Kingabo, toujours na Koutanepe, il y a artiste comédien, n'a la tika kamouté, moko assez présenté, pour essayer la cabine. Pour parler bazarana 15 combo. Tant qu'on a compris la combo moko, motuso, arrive à moko, moni, azakobina, azakolobaye, azakobina. Bonjour. Oh, dansi mbiri mabina masika. Mama nzambe na ngai. Pardon. Vraiment. Mabina danse masika. Oko pesa biso combo. Quand on bina bongo, et ça biso bien. Vraiment. Non, vous comprendre vraiment, nous sommes entre les artistes, vous avez invité. Moi aussi, tout le monde a mobali. Eh, papa, n'a maman, tout papa. Eh, maman, tu n'es pas maman, tout papa, pour moni ma belle, na moni. Et na bote manga boye tangu nzamba zako sala bana mbali ngai po mama bimisanga na mukira mona ka pass. Oh là là. Eh, ba minga ngakutu bazao ya kutala ngai vraiment bazao kwaka ba bongo ba mituto ba mongo ba nai. Ye moko tata nzambi ndinga tinda. Tala kaka na ndimile na retard. On dit na retard poani. Kasi ozomona te parti musu munene parti musu mukie. Bando buta masomo na mutabo. Mbali boso. Mbali boso. Et tumbo pesa ngapona ndimile na retard. Tala zambilet. Fatigué. Zambilet fatigué. Liboma bazokanga bango mikolo yo. Ndenge na yoka kisango yango ngape naza kubanga kubima. Est-ce que peut-être yo utula mbugani? Ah, kumeta ngati naza muta maladi na doa papa. Excusez là. Oh, za njoto piège. Ah, kubunda te papa za njoto piège leta ya kukanga bisowa. Kubunda te ngala bunda kate. Na koma kusambila nanga. Na koma kubelela dede. Ah, tika ba ko papa na zo yebisonga ye. Na ko sheko bunda. Na ro sitika ngala. Akuzonga shute. Ko shele ngobundira ile kamnini. Akuzonga shute. Akukuma yo. Na régler déjà. Et ça na régler. Soki bato bakanga ngai te. Soki bakanga te na tinda bongo. Boma. Na yogeli ya mama pona bino. Mais aza makasi mingi. So ina zaki quelqu'un tenda abumi ngai mabe. Là, je dis merci beaucoup à l'artiste Nabiso, na Oiba Ochikosala. Pour vous dire que na RDC, tout ça, na artiste, et ça, kaka improvisation, n'engue balobaka, pour préparer un côté et bimi, pour tout le monde, maïele oyo, ba Congolais bazakanango. Ni le kokiko loba pour batebe bazolanda yo. En tout cas, merci mingi, maman. Maki Bokungu, membre de la presse. Mangi Bokungu. Voilà. Et c'est mon mingi. Voilà. Maman Zuno. Ngabe ngako Maman Zuno. Merci beaucoup. Vraiment. Et c'est mon mingi pendant la copesa mingi mbote. Et pas yabana mikiri. Voilà. Tant poko bali ngudia mbala. Biso bikedi na bikedi. Vraiment. Na tindeli mbote mingi pa ya Didier Masuki. Sans oublier Juna Mumbafu, Bile Kumpasi, na mère Chantal bazana kata wa mikili. Kobo santé ba pera bazana kati. Voilà. Donc
bataki pasa alors bango nyonso tu bazali mais sans oublier nazali mopanzi ya mama Mbalo Sombo climat d'air donc nakata bakini awa nazoko coiffer bango na ndenge moke te sukataka Mbalo Sombo akofana makasi akofani na yo moko dans ce que ça m'a dégâts ezaka dégâts osakana te alors na sepeli pe mingi na bana kini na peti bango mbote et plus ya masananga wa Gileson esika zali do bambota trop nakata ba Luanda donc nakata bakini awa na pesi momi na ngai Chantal Bouka Senga bambote belé donc bisika baza madame ne bosse que ça va hein Souka dernier mot nos anini dernier mot chaîne Abisso Info 16 peut me ko découvrir yo awa Info 16 en tout cas longo nya trop esika bozali bino nyonso bambota trop ya ba bonne fête en plus na pesi mère femme mbote esika zali voilà ayeba que no oui azana kati ya Kingabwa. Alors. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons été parce que Bissot Ozaka Kalelo Kotambola na quartier Kimbangu. Vous remarquez que Kotambola Kimbangu, tout côté pena artiste ebele au Basepil Sibino. Pour vous dire que na commune Kalamu, na quartier Kimbangu, tous un artiste tellement ebele au Bazana pona Kosepil Sabino. N'habité et donc boxe Zali Ponga na Seki aussi Stranzala. Ce que l'on que nous remema wana. Et les qu'on a point. On est à bombo na tinda pena missile. Ngoti na mwa. Kana kacha. Mais kacha inga bundu muka. Bo yemo ko fati pena zo problème pena bakeno oui na buta bana mais oyo na buti pena suka ya mwana. Vraiment. Mais présent fati pena sika zali bambota trop. Ay bakeno petit net toujours. Nzoto ya ngai koko za bote parti mususu munene parti mususu mukie alors yango wana ndezo kopesa ngai pasi batini lotonga dira bole poko munene partout partout yango lotina mingi mbone pa bana poto bakanisila ngai baye bageno awanga nazali wado nazali très fatigué mais ceux qui se balingi bazona numéro nini so balingi bazonga numéro voilà en tout cas numéro nanga zali 089 voilà 72 87 642. Voilà. Donc il faut battre le code Liboso 00243 après 89. Après bakéi nous sommes après 89 après bakéi sous wapi. Na 78 72 648 wana bokozaye moko bozinga pena lui mabasa ma soleil l'homme qui cherche l'argent par tous les moyens o buri fuidi comme tata banuna ko mama oni mama fait ko la me commander no metto mama. En tout cas, merci beaucoup. Ok. Maman Zuno. Nataka yo aussi au mona muta bando botama. Non non mona. Ngo kata te no ko pote. Nesa kata ngo kata te poani. Yango kasi o iliombo. Boye makamzari minene. Fonko atumoni na bari. Bobengela mima. Faya benga mima ya. Akoki makambo te. Na ya kobondela ngai. Na ya kobondela ngai. Na ya kobondela ngai. Na ya kobondela ngai. Na buta mambai na kufa mubai. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Ah là là, fidèles internautes, en tout cas, vous s'abonner massivement à Info 16, vous s'abonner, Yaliboke. L'élo vraiment, tout ça, et pas banani. Pera qui sala. Et pas pera qui sala. Voilà, totalement l'élo, awape, barmo pezaki ko régner awa. Na lupang oyo bando benga ngoni nesa na bosse Olympia chez Manjouzi Olympia c'est là qui peut rage vraiment voilà donc il bar moko boye donc okomuta donc outi no bandal outi na yolo outi ngaba outi makala na biso mina ngaba mabena ngai esika bimela ola si bono katondi et puis toza entre Movenda na Kingabwa.
donc juste kaka sur elengesa esika Olympia ezalaki bara mama Nzuzi mokonza ba mama to meka mpe tozwa parce que ye mpe mama Nzuzi aza wana toko préféré tozwa mpe interview na ye moko mère de mère mokonza ba mama ekosala biso bien abi azoka motu pasi meto même akoloba te photo banini ye toyebi te mama aza na ye vraiment abi azoka ndoto bien te mais toza awa baza tellement ebele baza libanda ya mboka bato bakolanda biso na Paris na France na Londres bamona ke mama na biso Nzuzi azali en bonne santé aza malamu alobi mwa mutu azala na charge trop ape mama moke mokonza ba mama kimbangu génération biso tobotami mama biso azokonza kaka pe azokola te aza kaka ndenge azalaka mama Marie bonjour maman Marie. Bonjour maman. Bonne santé. Santé zakitoko makasi. Oui to kuti awa yopo ebisanga Olympia obana pe ko yana Olympia non? Oboni awa. O eza base na biso. Voilà. To sanganaka awa ba mama Kimbangu, ba mama Ngeri to fandaka awa. Ba mama o bakenda sango. Ba mama o bakenda sango voilà. Sikoyo na minute o lokwa to zo ba boy. Toza na manifestation moko ya makasi. Donc moni elambo. Voilà. Elambo yo touti kozwa ngo toza la messe voilà elamba samedi biso elamba parce que bato bamona elamba yango yo toza la messe le 16 samedi voilà so touti kuna to yesusu awa to yoko 6 samedi toza la messe ya musée bomoni elamba benda ezala mona eza photo ya musée voilà moni yoko kameraman benda eza fondation musée Moni ba maman na biso baza parmi ba maman o ba pesaka kilo ya komi na Kalamu ya quartier Kimbangu pour moni ba somme de tenue na bango ba kozala na messe pour na ko honorer mémoire ya défunt président de la République musée en tout cas et ça linga vraiment lengi n'habité chama maman Nzuzi micro pour na moni ayeka ka atala ka mwana yepa na ye donc maman na biso a onuna te na za atala ko ayeko n'habité nino ko lo baba Olympia yo kana su te Manzuzi nino bomelo Olympia voilà 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 vraiment en tout cas coup de chapeau vraiment voilà pour ça il déjà que zabo to c'est le mot Kimbangu voilà c'est que tout ça ba yaya oyo to simbi Kimbangu biso nde to côté ba magi vraiment suka to la nane le ko ba mama na biso vraiment ya biso Olympia kuna Manzuzi kumaye asaki ndega nini biso pe photo sala ndege ya salaki vraiment ezaka konzango bato soba comprendre ko konzango ka dire que ko konzango be bazo mwana mosi babuwa ka yete konzango ya koteya mutu voilà sanga moninga vi problème bango ba edaka no moninga azoteka azokoka te biso tozo sunga bazan siko ndengwana ndenge mabete na soko comprendre on a possible. OK merci beaucoup na sepeli mingi na moni ba bona ne bona déjà bino ba boki déjà ba te koki bato na boki biyo so boki bango so boki Hermine Toya Serge Matirin Spera Kinsala JP Mpanzu Tino Nzengi Alain Kojake Papi Doge baleki nanga na koyi koboka bango wana. En tout cas, merci beaucoup, maman Nzuziana en bonne santé, maman Oyo. Tant azolo bakino azo coaché c'est parce que aza maman moko aza exemple ya biso ba onde to ko la pena quartier to mona bolamu ba maman ba osala baza na communauté na bango tala kaka. Et là-bas, ils font là, t'as pour la messe. Maman, moussou ba ko sala ngote. Voilà, ba maman auto ça ba on voit que la baron ba flair. Et on a ba na ba na ba moi. To ze sa bango ndenge to linga bango, ndenge pe to apprécier bango. To boto mu da ko kufa, apa ba ko lo ba bola mu na non. Biso to linga ka, tant aza envie azo ba ke non, ba no ba za ba exemplaire na nga, ba zo landanga. En tout cas, merci beaucoup to kango temps mingité. Biso to ko toujours ko tambola. Merci beaucoup. Okle matondo. Okle matondo, mo okle matondo nani?
Voilà, merci beaucoup na baboni à Info 16. Tu as toujours content voilà. Non, tu l'invité. Tu as toujours content. Na invité dama. Tu moni émission biso, tu sous ici en lelo à wala rocher. Yo moni to continuer parce que tout ça là. Tu souka awa na na image. Après toquer na ouais ça yo, bon pour nanga to moni to sala boye, to tika ba na posa. To tika bango na posa. To rolam la ba biloko nyonso lelo te. So qui to continuer to kina to sakopo to ke kuna to si sa bango elengi. Ba mona ka ba partir ba bomoni lelo to continuer ngo kaka courant semaine oyo bokozwa maintenant suite wana to robanda na to sakopo Kingabwa avenir ngirangiri to koti mo bangunzana et ça bango peut bien la rocher éviter dernier mot na yo. Merci beaucoup de bonne ngo tambusinga lelo en tout cas so kinga mo ngena kokate puisque on a saka liboso na tamola mingi te puisque nazaki mbala mo ya lemba mais lelo na lisungi ya Guy Laroche à tambusinga tozile ba artiste belé en tout cas merci beaucoup Guy Laroche dernier mot na yo. Le dernier mot nga na bigare bolanda émission oyo partout na mikilo ba massa nga de di wasenga prêtre mokonza poto babi présent nga Simolo Katondi biwela wela bo s'abonner na Simolo pour voir eloko wana babengi biwela wela yoka bulo nga la roche tu dois ndeko nga makala na bigi bo soutenir nga mais oyembele Info 16 tenze bon la découverte Info 16 oui la découverte ya ba commune ya ba quartier ya ba venue boye botsama to ibolanda Info 16 ya ba découvert ya ba commune nyonso ya quartier boye botsama to Info 16 bokoyoka isora ba découvert ya ba quartier Info 16 ma bilenga solo Média Info 16 yoka mama bilenga solo yoka go Info 16 bilenga solo Info 16 bilenga solo Info 16 bilenga solo alors Simolo Katondi wela wela ale manda baliaka na yete banda basekisaka yete banda baliaka na yete banda baliaka na yete banda baliaka na yete yeah voilà to suki wana en tout cas bye 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 ba gros bisous na bino nyonso ba abonné na biso oyo atali émission oyo lelo bon au s'abonner au liker vidéo au partager et ko ça la biso bien aux en besoin au mona avenir na yo quartier na yo voire même lupangu oyo sika okolela et ça toujours karana Info 16 beau s'abonner merci beaucoup Nadama malgré toi Lembi ba gros bisous na bino nyonso na lela bino la vidéo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 millimètres 16 millimètres 16 millimètres 16 millimètres Réalisation clip vidéo théâtre et cinéma publicité documentaire magazine